Serviteur de Dieu, à l'occasion de son 95e anniversaire d'âge, qui aura lieu ce samedi 17 mai 2025 au chapiteau FK de la Gombe. À partir de 16h, le patriarche Charles Nkelani Mpata vous invite à prendre part à la célébration de l'Éternel pour sa bonté et sa fidélité envers son serviteur. Natondi Nzambe, ona bolingole munene, elongona mawana ye munene, ona kukumisa ngai mbula ntukuli bwa na mitano 95 na ngolu na Nzambe. Na ebisi bino lelo bandeko batata na bani na bana bandeko batata nyonso basalelaka Nzambe toza na moto Nzambe apesi biso umeli na mokili mpe azoumela lelo eza 95e anniversaire ya Papa Nkelani. Toya kopesa Nzambe baction de grâce. Toya kolakisa Nzambe ke to ndimi don oyo opesi biso. Nzambe kokumisa ye na ngolu oyo ye amonisi epai na nga mpe na mipesi ete na bondela epai na Nzambe po Nzambe akuka koakorde baoyo nyonso bakoya bazwa ngolu ndenge Nzambe amonisi epai na nga. Le don eza nini? Eza likabo ya Nzambe. Nzambe apesaki badon ebele me toza na 5 dons. Moko oyo toza nango apôtre Nkelani, tata na biso oyo atambwisi biso azipi biso nga na kati azofete anniversaire na ye na mbulu. Tokoyoka ye, tokoya d'abord, tokoya maloba oyo anniversaire euta na monoko na ye me nga na bengi nde bino kolala te. Eza likambo ministère te, eza makambo église te, eza likambo Nzambe na mutu na ye. Mingi barata aidi na bala bayoka yeka ensemble me Nkelani est vivant. Na bengi bino boya yango wana tobongisi tokozala na célébration le 17 mai tonda Nzambe kokumisa ye na ngolu oyo ye amonisi epai na nga mpe na mipesi ete na bondela epai na Nzambe po Nzambe akuka koakorde baoyo nyonso bakoya bazwa ngolu ndenge Nzambe. Au chapiteau FK de la Gombe, Croisement Flambeau et du commerce, non loin de l'Institut National des Arts INA. Kaka so komi na INA, PDP na INA wana, Lokonga numéro 48, pour retrouver un mot. Cordial, bienvenue à tous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre présence.